Donc nanzela pasteur Mike Kalamba na banzembo na bato belé ba bongol mitema. Na ba production wana pa zali ko bongisa. Soka zo ata $100. Bana peniel pe barolia. Minerva la bana peniel pe rozala wana. Est-ce que notre sœur ne peut-elle pas rester calme? Cette terre, elle gagne quoi? Azo gagner nini? Tant azo le kanaba média. Koloba nyonso to aza koloba wana. Koloba azo gagner nini? Nous tourna maman Peniel, si peut-être qu'elle est en train de me suivre. Azo gagner nini tant azo le kanaba média. Tongo midi pourquoi? Ko sala ba vidéo, koloba o azo loba wana. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité et puis c'est pas élégant. C'est pas aussi gentil de sa part. Ayoko Kansata un jour, nous connaissons Mike Kalamba, il me pas na bolam moko Mike Salai. Aujourd'hui, si on l'appelle maman, à cause de Mike Kalamba. Aujourd'hui, si on peut l'appeler maman Peniel, c'est à cause de Mike Kalamba. Mais nous sommes à la régler dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, nous sommes à la régler dans les réseaux sociaux. Et à un moment dans la vie, il faut savoir se taire, garder calme. Pour savoir qu'il est là quand on le battait. Oui, comme le coup, la gémo ping-pong. Et puis, notre sœur Peniel, Aza mwana na Nzambe. Azali mwana na Nzambe. Baboti bana. Ce qui le lo via o azalaki mobile nae. Toi pas à mobile nae. Vie ne comme détruite. Il a gagné. Il fallait que mobile naza en public. Biloko azo salana, azo pesa ba adversaire. Il y a pasteur Mike Kalamba, mais l'élément pour ne pas détruire. Et pourquoi seulement avoir attendu ce moment? Car un moment oyo. Dans mon sport, moko, au l'excès d'émission la fois passée. Dans comment? Pasteur Mike Kalamba, azo pour na kata stage je crois stade de Marty, comment azo préparer concert. Ils ont besoin azo senga. Aza moral na eza na kimia. Aza la poser. Moralement, physiquement, spirituellement. Pour que l'engue la bevenement wana. Mais kaka yé. Koya ko tuka, koya ko loba loba. Donc voilà un peu mon point de vue na kanisete bato bazanzinga nzinga na ye. Basunga ye atiki zaleli wana za malamu te. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière Peniel na ba sorti médiatique nyonso zo ça? Wana ebité mais na ebité ceux qui batoza na sima na ye. Mais tout ça, c'est une réflexion. Mais mission, il y a une réflexion, une analyse. Pourquoi, car causer le moment où il y a Mike Kalamba, à un stade de martyrs, à un Zénith de Paris. N'est-ce pas? C'est ça, non? Événement. Pourquoi seulement avoir attendu ce moment-ci, ce moment précis, au mobile, à un double événement, il aurait apparaître? Non. C'est que le boko et les sayo bakata angote quel que soit ma bé rosala pasteur Mike Azamot a os appelle l'erreur nae a os appelle ba faiblesse a os appelle insuffisance de local la moto nazali tata abana azali tata abana nae na moi na vidéo moko bona mama soki Brinel na poto tango abimisa koro ya Jani abimi la brina abime ko lela bato asaini babengani ya ba bengana ye. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Bato azo bengana ye. Bato azo lela mais bato azo bengana ye. To sala la bolam. To keba na ba déclaration na biso. To keba na ba réseaux sociaux ya. Un moment ça que lengi. Mais ambeli à double tranchant. Tout ça la keba c'est vrai les gens peuvent au lobby bien qui te cause nyatae poitae salaboé oyo comme maman appelle à mon pépé et après mutu bosangi sine nzoto bovandi na un moment aujourd'hui on l'appelle maman à cause na ye à cause à mutu wana a ose appelle ma bena ye ayo cause appelle ma bena ko sakanate mais oyo ko bisa mutakala na ye boyeta mutakala na ye boyete mais c'est là des choses à réclamer abi quand même famille à pasteur Mike Kalamba ayebip bateau bazanzinga nzinga mai et nde nazali a eza bateau que non on vous appelle les caméras ah Max so bengal vin ata 2 heures
alvin so absi max ayoka tozana batu musubo nzamba tana vike so kaka ata na mati ndenge ndini so mutana bengi nga mweka telefone bukula kansembe wana mbala mo na kiti na se na loba isusu te eza batoto bangaka na vie eza batoto yokaka na vie yepa yebi ke na tavana na pasteur Mike ayebi bato pasteur Mike atosaka bato pasteur Mike mage célébrité na ye mage ki Mike Kalambai na ye azala bato pe abangaka ayi kolekala nzela na bango metala asali bo bato bakobenga pasteur Mike faut les ba réseaux sociaux. Shalom, merci Nabila Nyonstobozo dans la mission de partout. Merci na pasteur Fezamis à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na filo Mokoya Motema. Il y a Bivens de Homo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Luke le Motema Papa, Emmanuel na Boston. Et les pasteurs, non, Maman Mami Mbunga, depuis Suisse, nous avons mon père, mon prophétesse. Maman Sansi Kimang de l'église, comment on dit, na Allemagne. Bonzambe, na Bonzambe. Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boyeto kwaye lisusu wapi kande bo utko la na publicité na Zénith biso nyonso tout obutana na Zénith elongo na pasteur Mike Kalambai bonzambe e kitana loyembo pe Lola ekofuta biso elongo na Mike Kalambai na Zénith rendez-vous exact kaka moko. Voilà le lot aux alina moko ya ba serviteur de Dieu OK boyebi très bien papa Max Menga bien d'être au meilleur solo là. Concernant ma église corps du Christ, shalom papa. Shalom de Calvin Beya, shalom na libota bana nzambe wazola na biso bipai na pesho merci pour l'invitation. Tika ete nzambe asunga biso. Tout babiloba lobate kasi otokoloba epambola libota na nkolo. Merci papa Max Menga. Lecture noko sala na église corps du Christ na musique chrétienne. Lecture nous pour ça là papa. Bon, Jésus coopérant à côté katina makamwanzambe. Jésus coopérant azali yeso takofelayo. Nazali virus azali fait étranger. Oh lelo baike ba kotisi katina tonga na nkolo. Eloko zo sala pasi mingi lelo tozomona mungu ezote kama poudre ezote kama parfum ezote kama ba photo ezote kama ba prière surtout ba tapoto belé bazolela bengi mosala na nzamba landaki pona bondela pona yo tina $1500 tina $3000 bandiko belé baza na poto baza kolela pona makambo wana mankiona ekoti kati netonga na nkolo ba faux miracle ekoti kati na tongo ekoti kati netonga na nkolo ezosala mawa ezosala pasi foti pe zali ya biso bandimi ebele balingi kozala lokola ba chrétien ya berete o bazaki na momesano ya komanyola ya kovérifier makomi mpona koyeba soki o bazoyebisa bango ezali engebene na loba na nzambe. Mais lelo nous tozana ba fanatique ebele ba koti kati netonga na nkolo bato bazali enseigner te yango mo te lelo moi mbilinga ekoti kati netonga na nkolo et puis lokola lo musale ekomi moi pasi baike ba s'improviser lokola pasteur a s'improviser lokola prophète a s'improviser lokola soki na tonani kaka pona kozwa eloko de la part bandimi kasi ce qui est vrai ezali ete basala nzambe ya solo baze belé kati na poto pe na Kinshasa o bazo sala musala nzambe na boye longo bani. En tout cas, merci beaucoup papa Max Benga. Lorsque vous avez dit solo il y a Jésus coopérant. Bandero mingi
bamona ndeko koleka na ba émission zo dénoncer patati patata on dirait que zo combattre musala ya nzambe pone avancer te que liboso te. Non non, tozo combattre te. Te toza bana nzambe. Toza banoyo. Toza na ilanga na tata, toza la pe musanga za pasteur te. Mais nazali assistant social. Nazo kamba orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. Et ça peut musala. Le bato kanisa ete koza musala na nzambe faut en église. Koza musala na nzambe faut en église mo na Barumbu, oza église mo na Bibwa, oza église mo na Gombe. Mais otozo sa oyozo sala lelo. Tu es un évangéliste. Oza ko évangéliser par le église non de yango. Oyi nombre bato balandaka yo. Obi nombre bato bazo bikisa na be mission na yo. Mais tu es un serviteur de Dieu. Je le suis également. Mais ils ont ça la mabé depuis un temps. Biso to banda kolobate. Mais depuis tango mombo to moni bozoba ba de limbisanga et komi ebele. Ba fausse pratique et koti kati netonga na nkolo neti loko na lobia ko sambela pona moto. Est-ce que zo senga o fixer un montant? Un de quoi et sengo fixer un montant. Maman bengi wazana Canada. Abi mwana nga zobela nalika musongolo pakala yo moko exiger ye donc en mangengenge dans une équipe à 12 personnes tinelanga $3000 donc en luzizi là dans une équipe à 6 personnes tinelanga $1500 mais c'est ça la manipulation, c'est ça l'escroquerie, c'est ça l'exploitation nazobenga c'est on a benga Jésus coopéra yango wana mais tozate pona papa basala nzambe bele bana mboko wa pambola biso. Oziba papa loko ba sita lwemba. Oziba papa loko ba Alpha Lushima kuna na njili. Ba passe loko la ba Gaston Lundu azana Kasavubu a. Ba papa loko la ba Nsembe. Bazali ebeleza na potoza na Kinshasa. To pambola nzambe pona musala kitoko bazo sala. Bazali belé mais ba jeune belé ba un évangile lelo. Ba un évangile a libumu. Ya koluka jipe ya koluka boyeboy et pona bango mena touche même na Rome. Nani dernièrement de Joël Francis. Vidéo on va tirer un lobby à Zoloba. Ceux qui fétichent na magie na olinga na vérifier ngoa. Il au moins il a fétiche na magie. Il a dit quelque chose comme ça on a dit waouh. On se mona les lots manquent on a une église. Boyokani na mutu. Ayeli bino batumo boye mutabela kana ete. Moutazana est cocaté, Moutazana aveugle, mais bah y a une église moyennant quelque chose. A cause ça la faux témoignage. Et ngana biki, ngana moni. Mais bah pesa qui est anamo, bah pesa qui est mbongo. A cause ça la faux témoignage. Est-ce que essayez to kangaminoko? Est-ce que c'est une abisso to kangaminoko? Tant makamba bongo zo sala. Ya ko be miso to c'est une façon à ko sonner trompette. Ya ko sa ba na nzambe to basani. Baba ko vérifier l'écriture. Nabi moko na entre bumbu to selembao. Azote ka ba poudre, azote ka ba parfum, azote ka ba nini? Poudre parfum, ya succès, ya soki ani, ya ko bota, ya ko zambongo, azan église wala so na bumba, so na bumbu yebi sangai. Comment to kanga munoko tanto ebike ba komi ko tekela biso ba poudre, ba tekela bandimi ba parfum na église. Et puis il y a moderne de Calvin. On ne peut pas se taire. Surtout quand on a comme nzamba ko sepelate. Be miso ezaka to beta ngonga. Keba. Moi na nzambe fungola miso. Moi na nzambe tanga makomi. Tanga makomi. C'est tout ce que nous faisons. Tozate a pona ko décourager batu, to pona ko combattre musa na nzambe. Non, on peut pas combattre l'èvre. Peut muto benga bango ezali nzambe. Même biso to sambisa bango te. Mais to lakisaka que non. Eza ba fausse pratique, eza matéria lukuta et koti ebele, banganga, bambikudi, bamandona, lelo ba s'improviser ba prophète. Ba s'improviser ba prophète, ba meme biso bi sala. Comment moi ça mutu yo kate ba pola sa mapeka? Comment moi ça mutu yo kotongola e? Comment moi ça mutu kozonzo tone ozo bamba bambena? Il y a des choses parfois immoralité côté katena netonga na nkolo et au ça la passe mingi atolo bi olobate
momonaka ana lobata mosusu po nini po to sungata 2 personnes to sungata 3 personnes bato basala nini babikisa mandeko Alvin. Ce n'est pas que tozali contre, c'est pas que to non basala nzambe belé na poto na Kinshasa mosala kitoko zo salema mais nazo ebisa yo buzoba ekoti pétrole le long de Calvin na mosala nzambe oyo publié que le mot lobaki pasteur mo banene ke bembe. Voilà. Oui, salemi par exemple, tanete loko salemi na moko ba province na biso bande konangai. Pasteur akeko yokana na libota songolo pakala. Alobino na bonde la pona mwana bino non, nazo mwana bino na pesa soki drogue bebangani na pesa soki drogue mais à la dose ya muke akomela ya tokotia ye. Et puis et ça lokola hein akufi ngana ko bonde la pona puis na ko ya na bonde la pona ye tanga ko lamuka to beti maboko bato bamona ke ngana zala nzambe ya solo butala bande konanga makambo zo salema. Malheureusement ndenge Bible lobiete nos voix ne sont pas celles de Dieu, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et pasteur wana yepe couple wana bazali ki pembeni bazu soki drogue soki nini batela ki pe mwana bateli mwana malheureusement esimbité mwana wana de Calvin na kufi et pourtant pasteur tangwa yaki na couple na bisi bango c'est ça to benga mankiona ayesi banga lobi na tela mwana bino soki drogue soki pe nini et pe saka lokola kufi ma kufa nete présent dose amuke ngana oya ko bonde la pona ye mwana wana ko lamuka comme ça sangwe kende sangwe panzana ete ngana za mosala nzamba nguya nzamba saila kangai. Malheureusement de Calvin makanis na biso to mabanzo na biso eza nzambe te mwana wana kufa etango mwana kufi papa na mama bakomi kolela pasteur abundi au nom de Jésus telema zonga na bomoi au nom de Jésus zonga na bomoi mwana zonga na bomoi te mwana kufa ta mwana kufi mama akomi kolela suka sani mama ke funda mama mwana kufi pona nini mwana kufi tala pasteur ayebisaki ngai te akotiela kaka dose mo muke soki ya drogue soki ya nini mwana kokufa te mais ko mwana nga akufi. Vous voyez des choses comme ça. Bazo kanise basela nzambe or basela nzambe te moi ma bezali trop yango to se bandime te avant côté na pasteur mais bakene na justice bakangi pasteur kaka yemo côté bakangi na mama wana na mobali ne basani bamemi bango na justice. Vous voyez donc basali ke lo ke mwana obi aose mwana ko se quoi basa mankiona. C'est ça autobenga qui on a fabrication de miracles. Voilà la poignée ou la mort. Voilà moi la poignée ou la mort. Et puis ba prophète belé na Kinshasa oyo. Ba spécialiste à mankiona. Ba faux miracle et belé ba kufi. Nzamba benge belé. Ba mort précoce. To banaka ko yebisa bango. Ba tomeka ba combattre biso, bango bazali loko nini, bango mais tozoloba pona ko kofingisa musana nzambe te mais zaka poto ebisa bato to sala ke bato komi na tango na suka bambikudi banganga bamandona bato bazebola basali bakontinelanga na nkolo bamibengi ba prophète. Église nyonso lelo ezesika kotia likolo te. Église nyonso lelo ezesika kotia likolo te. Monseigneur nyonso to lelo atia yo loboko te. Bamso balati babaga lokuta bamsu bazana biloko bazotela munoko osoka lobi boy pan binotu bakitalata na nkolo lo bazab bakitalata na nkoto eba wana Kinshasa kitalata na nkolo o po yaye lisakole ratakate bazali. Aujourd'hui il y a des gens qui font payer des consultations pour kutanaye ba consultation ya bato baoteka yango ba consultation même express comment na tonga na nzambe consultation express Rosala. Yono benga Jésus coopéra. Ba coopéra ba côté l'église. Nous on s'attaque pas aux hommes de Dieu. Nous avons de l'estime, de la considération aux hommes de Dieu. Message de M. Zali envers ba disciples, ba Jean et Jésus coopéra. Jésus coopéra à côté l'église. Ba Zali belé.
makambo na nzambe ekomi lokola business ekomi cop na ba yango ozomona ba concert VIP ezali baza ba disciple Jésus coopérant bino futi 20 000 30 000 baokuna $100 baokuna $80 mais misala Jésus coopérant yango esemona polele na miso na nzambe. Merci beaucoup Papa Max. Mais on so na souci que bango bazwa ba comme ba millionnaire ba riche et puis au monde na baton ba kabara pété et bambo na bango eza pona ba villa ba mitu et puis que au monde na pasteur na mon pasteur moi za na dit pas $80 000 mais église eza na installation hygiénique était église eza na WCT église eza na WCT mais pasteur eza na dit pas $80 000. Aujourd'hui nous avons des millionnaires rebelles ne tonga na nkolo mais tala ni école maternelle, ni à ta centre de santé, et l'autre mon côté, bon na bango ezali ya, ça dit que y a quoi apparaître quoi. Bamona ye, le lazana mutukoyo, le bazana mutuka oyo, le bazakuna, bon na bango c'est, bamona qui azali grand pasteur, même si moi je n'accepte pas qu'il y a des grands pasteurs comme des petits pasteurs, bamoni azali grand, bamona azali, c'est ça le problème. Il y a comme l'église même, l'église comme il y a kofinga. Frère Wanazanani. Ben monsieur Belé to ça na hot. Na mona ba commentaire. Aya oluka musala. Aya to PC musala. Na na ba commentaire. Aya to PC musala. Église même le komi ko finga. Frère wana kangama ni lamba moko. Frère wana la tarabiante. Azana nini? Na église azana nini? Ya comme ça tolobaka. Partage ton pain avec celui qui a faim. Je te comprends que Nzamba pambolinga pour que je sois une bénédiction pour bande comme sousu ko finga ne rozalata. So me sert wana ba plante wana to mesh wana. A répétera ya on se kana finga e na koya na PC. So me frère wana la tarabiante. Ngana koya na kabila. So me se ndeko songolo pakaza musalate et que ngana za na possibilité à pesa musala na pesa e. Mais aujourd'hui ba kara na niveau d'église na biso bakara na mokili biso tobika kotia bakal. Est-ce que oui bandeko mo za makasi na informatique oyebi na yo pafu ba otu na yo est-ce que bi ndeko Roger même si za makasi na informatique ina pesa musala e ko mekate ko pesa musala te même si mama wana mado même si lobaka anglais bien na musala na biso bana besoin anglophone et andumba ko sakanate et ozema ko linga mobile na haute c'est ça évangile eza na Congo. Évangile à Congo ezali à découragement ezali à ba faux témoignage ba déclaration lokuta yango tozala ngo pina sima bokomi ko seka muninga bokomi ko seka yango bato oyo bazana maîtrise te na sima ko tiolama na sima ko sekama yamba koti bikota kota yamba ko bisimba simba mikolozwa sima tokolela ba jeune belé na Kinshasa ba jeune belé bana mibale belé ba baby mobali azobima na moningane mobali mwasi azobima na moningane mwasi eza biloko toyebaki te pona nini amoni ta zeli nde bango balobaka ya nzambe umelaka tika na lekalanga nzela mukuse mais biso tolobaka ikoke lokendo ate zo umela mokile seka mokile loba mokile tuka biso zaka lokola babaku toujours fidèle na poste tozo zela on nzambe akana kosala pona alvin souka sani ça va s'accomplir donc une émission le ko bisana mosala nzambe moko zala patient jeune moko zala patient obiso bana kimongo ikoke lokendo tambola maleme vie pressée la précipitation lelo mutabani ministère lelo ainga comme lokola papa Nkelani ainga comme lokola Alpha Lushima abandi kaka lelo ainga za lokola kulutu nanga Alpha Lushima abandi lelo ainga za lokola Roland Alo abandi aza lokola papa Nsembe abandi lelo aza lokola mutusongo mais tuna batuana les quelques noms natangi ba yebisa yo ba passe bango ba mona nananda prédicateur mona ba kombo natangi na botanga kombo na ye aote en église ya pasteur Grâce Sumbela na lemba na ba kombo natangi alobelo kwane esima mutema nanga na ba kombo na oti kotanga moko mwasi na ye jour wana amona ki makilani ya sanza sikoyo pasteur mona tekna ba kombo awa mo sebisi mbaye na to mona sanza langa mais na besoin bande hygiénique mobala yake incapable na tawana ya sombele bande hygiénique et
mobala simbi muto akomi kolela. Mais moi si ayebisi abi oh pasteur X tika kolela. En toi il y a des talents, en toi il y a des potentialités. C'est juste un problème de temps. Moi si à pasteur wana le pauvre, mbonga resomba bandi génique ezala kité. Azubi tendi. Akati atie na système. Bongo lelo pasteur wana. À la cour ya roi. Na bombi kombo na e. Atea ka une église à passer grâce Sumbela, ngala ke non ça la reportage. Lelo za na cour du roi. Est-ce que on s'appelle lelo oyo usine ba bandi génique? Mais nangonga wana kala. Azaki incapable on sombe la moi c'est des bandi génique. C'est pour dire que pe na vie ko minimiser moningate. Ata lelo yo zui. Ata lelo yo mati. Comment na moninga na pamba te parfois zo c'est la tournaye. Azo c'est la tournaye. Ne biso ba otano ke ne mboka. Nando ke ne mingi à l'époque. Non ke ne ingende. Ingende à l'époque et une Équateur mboka ya maman na biso. Tato zui masuwa awa to kende. Bamsu to zui batumsu na lukolela. Bamsu to zui bango boye. Bamsu pe bakiti na mbandaka. Mususa kiti na ye na bepumba. Mususa kiti na ye boye. O comprendre. Do vie ezabongo. Tango yo zui koseka na pété. Comment n'a pas mbatté? Nzoka yaza na arrêt de bis. Azo c'est la bis à rozwaye. Koseka été. Yepe on a nos zito ngengite. Ça va ba ko finga yo. Ba ko tiola yo. Mokili ko ba nyonso. Zala calme ko paniquité. Ko sala pe makambute pour non sepesa bato. Vivre selon ba moyen na yo. Na on le la pona ba jeune belé. Ba jeune belé lelo. Ba repese $500. À qui le kilo à $400. Au moins la jeune fille, téléphone à $1,500. $1,500. On recèle un peu business. On rebanda business na yango. Donc voilà un peu elo ko ça la kelelo et ça la mawa société na biso ndenge zo kende. Malheureusement na Congo bateau mingi bazo kamba biso baza bateau balingi biso te. Ba ministre mingi bazo tia. On ne sait pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au ministre de la jeunesse, sans projet, sans vision pour la jeunesse. Ministre des Affaires sociales, sans projet, aucune vision pour la population et au Salamao. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Je crois que le message est écrit. Tout qu'on a sujet concernant la sortie médiatique. Il y a moi si ex, moi si il y a frère Marc Kalambaye. Peniel, réaction de vos années. Mais maman Peniel, donc zala, donc elle dans un tout droit obi. N'habite ni nos ozoye. Azali moi si, azali moi na pasteur, azali maman pasteur, azali moi si on déconne sur Mike Kalambaye à Balaki. Et puis dans zela libala na bango baboti bana. Même si lelo diable makanisi mabe na ye ayi ko kabola bango mais na kanisi ete o kombo ya bana o nzamba pese na Mike Kalambaye elle doit se taire, elle doit se taire, elle doit rester calme. À un moment na binga landa nga penza biloko belé na ba réseaux sociaux te hein? Mais comme par hasard à un moment na monaki koleka ko senga pardon et pas ya mobali na ye Mike Kalambaye. Na pas mola ki nzambe po na yango na bi voilà. Emso ba côté na processus ya réconciliation. Mais le que salinga passe pour biso sa banaliser wa ni po na gauche ni po na droite. Malamu to beza mabe to beza mabe. Mais tant que pasteur Mike Kalambaye annoncé concert na ye. Ya Zénith na concerné en mois de juillet. Juste voilà constant na salle. Pas pasteur Mike Kalambaye annoncé concert na Zénith. Na concert na ye. Il y a Stade Martyrs en mois de juillet. Maman Peniel a réapparaître. A komi koloba bosoto. A komi koloba ba makambo yo no mona nonsense. Je me demande, est-ce que ça na bateau bazo tindika ye?
pour na ba disqualifier mobile na ye pour na événement monene au mobile dans préparé et échoué mobile dans ali mosana na nzambe aliaka na musique toyebi pasteur Mike Kala aujourd'hui on l'appelle pasteur pour moi il a toujours été pasteur pambate azali ko évangéliser na nzana c'est un évangéliste na nzela banzembo na ye ebele na batu bakaba bomo na bango epa na nkolo. Je me rappelle toujours na première sortie à premier album na Jésus mon tour toza ba instrument o nzamba salelaki pour nous accompagner de Mike Kalambai point de presse ya liboso ya pasteur Mike Kalambai ngam na organisant puis na ko benga ndeko na nga po biso ne to kotra ba chaîne nyonso ayo ko beta na Cinépolis à l'époque Cinépolis et sans acquis et si ka otia lokolo ezalaki te donc na nzela pasteur Mike Kalambai na banzembo na bato belé ba bongol mitema na ba production wana pa zali ko bongisa soka zwa ata $100 bana penyel pe barolia Minerva la bana penyel pe rozalawana. Est-ce que notre sœur ne peut-elle pas rester calme, se taire? Elle gagne quoi? Azo gagné nini tant azo le kanaba média koloba nyonso to aza koloba wana koloba azo gagné nini? Nous tout na maman Peniel, si peut-être qu'elle est en train de me suivre. Azo gagné ni tant que les câbles médias. Tongo midi pourquoi? Qu'on sait la vidéo, qu'on le ba o azo le bawana. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité et puis c'est pas élégant. C'est pas aussi gentil de sa part. Ayoko quand ça un jour, nous connaissons Mike Kalambai, am sota pona bolam moko Mike Kasalai. Aujourd'hui, si on l'appelle maman. À cause de Mike Kalambai. Aujourd'hui, si on peut l'appeler Maman Peniel, c'est à cause de Mike Kalambai. Maman, surtout, on va la régler dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, nous serons à la régler dans les réseaux sociaux. Et à un moment dans la vie, il faut savoir se taire, garder calme. Ou bien, c'est notre bien-aimé, le pasteur Emenkano. Le pasteur Emenkano a eu aussi des problèmes comme ça. Ali Misanga n'a combo naï, mais c'est juste le cas pour nous. Et sur le botava en colo. 11 ans! Et s'est séparé de celle qui a été, n'est-ce pas, son épouse. 11 ans, je crois. Et s'est séparé de celle qui était son épouse. Et Tolandi n'a pas les réseaux sociaux. Ma déclaration, n'est-ce pas? Il y a celle qui a été son épouse. Mais en aucun jour, on a vu le frère Emenkano qu'on les capons à répliquer. Batwa senga même après ça version naïe mavani kimia to bonde la ponaïe to sungaï alors il peut rouler alors bah français bien le frère Mekano c'est un musicien que j'aime beaucoup il est intelligent mais le frère Mekano tika ko les médias pour nous battre avant de kimia pensez-vous qu'il y a une local le battre pensez-vous qu'il y a une local le battre ou il comme le coup la gémo quoi ping pong. Et puis notre sœur Peniel, azali mwana na Nzambe, azali mwana na Nzambe, baboti bana. Ce qui lelo via o azalaki mobile nae, toi pas à mobile nae. Vie ne commis détruite, ya gagné ni. Il fallait que mobile naza en public. Biloko azo salana, azo pesa ba adversaire. Il y a pasteur Mike Kalambai, mais l'élément pour ne pas détruire. Et pourquoi seulement avoir attendu ce moment? Car un moment, oyo. Dans mon sport, au l'excès d'émission la fois passée, dans mon comment? Pasteur Mike Kalambai, azo pour na kata sage, je crois ça de Marty, comment ils ont préparé concert. Ils ont événement aux senga, aza moral naïza na kimia, aza la poser moralement, physiquement, spirituellement. Pour qu'on l'engue la événement wana. Mais kaka yé koya ko tuka koya ko loba loba. Donc voilà un peu mon point de vue na kanisete bato bazanzinga nzinga na ye basunga ye atiki ezaleli wana za malamu te. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière Peniel na ba sortie médiatique nyonso zo ça wana ebité mais na ebité ceux qui bato za na sima na ye mais tout ça ba réflexion l'émission yo nanga l'émission ba réflexion ba analyse. Pourquoi car cause la moment oyo
ndeko Mike Kalambai aza stade des martyrs aza pe na Zénith de Paris, n'est-ce pas? C'est ça, non? Événement. Pourquoi seulement avoir attendu ce moment-ci, ce moment précis au mobile aza na double événement yo réapparaître? Non, c'est que le boko et ça yo bakata angote quel que soit ma belle rosala pasteur Mike Azamot a os appelle les erreurs naï a os appelle ba faiblesse a os appelle ba insuffisance de loko la moto mazali tata abana azali tata abana naï na moi na vidéo moko bona mama soki Brinel na poto tango misa koro ya Jani abimi la brina abime ko lela bato asaini babengani ya ba bengana ye. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Bato azo bengana ye. Bato azo lela me bato azo bengana ye. To sala bolam. To keba na ba déclaration na biso. To keba na ba réseaux sociaux ya. Un moment ça que lengi. Mais ambeli à double tranchant. Tout ça la keba, c'est vrai les gens peuvent au lobby bien qui te cause Nyatae, Poitae, Salaboe, oyo comme maman m'appelle à mon pépé, et après. Et après. Moutou Bosangi Sine Nzoto. Bovandi na un moment. Aujourd'hui, on l'appelle maman à cause naye. À cause de Moutouana, à cause appelle ma benaye. À cause appelle ma bene à cause sakanate. Mais, oyo comme ça mutakala naye boyeta. Mutakala naye boyete. Mais c'est là des choses à réclamer. Abi quand même famille à pasteur Mike Kalamba. Ayebipe bateau baza nzinga mai et nde nazali a eza un bateau que non on appelle les caméras ah Max so bengal vin ata 2 heures alvin so si Max ayoka tozana bato muso bonzamba tana vike so kaka ata na mati ndenge ndini so mutana bengi nga weka téléphone ah bukula kansembe wana mbala mona kiti na se na loba isusu te eza bato to bangaka na vie eza bato to yokaka na vie yepa yebi ke na tavana na pasteur Mike ayebi bato pasteur Mike atosaka bato pasteur Mike mage célébrité na ye mage ki Mike Kalambai na ye azala bato pe abangaka ayiko lekala nzela na bango metala asali bo bato ba ko benga pasteur Mike faut lekala ba réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Papa Max Menga. C'est la fin de notre émission. Maloba no yasuka concernant ba mamnyo soyo. Na Mike Kalambai ba mo na CP na silence ya pasteur Mike. Azala a répliqué te. Avant da kimia lobate. Mama Peniel ozali mwasi otobalaki, ozali mwasi pasteur Mike Kabalaki. Na bolingo na nkolo na sengio. Ope maman amuke ou éviter que les questions dans les réseaux sociaux ou vendre pasteur Mike Kalambai azali tata bana yo oza muteli bosa ko memiai ya ko respecter surtout que boza na bana na kati ba vidéo o bana ba okola ba olanda pe yango d'abord eza ko honorer yote eza pe ko honorer ba boti na yote eza pe ko honorer nzinga na yote pour ba problème ezala kaka. Mais il faut résoudre autrement que spectacle vous a offrir biso et peut ça malamote pour tous abana nzambe to abana nzambe moi nzambe ayiko koya lelo mais l'autre ayiko se relever relèvement de ces pesa nzambe na ko koya lelo parce ce que j'ai dit na telemi peu importe ce que les gens peuvent dire mais nzambe abeta maboko. Maman Peniel s'il te plaît stoppez yango. Surtout que quand à un moment où il est, moi qui le peut ça a raison. Non, là on appelle parfois des commentaires à misusu, batozoloba, non monango, ils ont malamoté. Attends la combo ya bana obobo tana ndeko na biso Mike Kalambai, please maman, vanda kimia, besoin kimia. Il faut donner du temps au temps. Dieu seul sait. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Merci d'être venu. Notre bien, il y a évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Dans un orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Et samedi, clôturer mois de la femme. Dans l'orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim.
tous les événements munene na bana biso ya orphelinat bien que tolinga kombo wana te mais tout ba pona mokilinde mais sana bongo clôture à moi la femme c'est samedi à partir de 12h thème na biso ezali to sapolo bioza la bien to sapolo bioza la bien ezali thème auto développer na bana pour pesa bango batolier te biso toza ba boti o nzambe apesi bango batosa malako na biso batosa ba conseil na biso pour lobi ba kozala bien ba vandaka na ba orphelinat pe lelo ba koma bat orphelinat ka moi passage mais ba kozala ka mbulo na cadre d'orphelinat te na binde komo na Kinshasa na âge de 9 ans azala côté ka nguba na Goma lelo koma multimillionnaire na binde komoko azala ka pe chiege azala na balabala mais ano abimi député national abimi pe député provincial rien n'est impossible à notre Dieu. Donc, on fait un partage ton père aux alliés. Wana numéro na biso angwana. Sunzamba sungio. Bosunga musa tozo sala. Bosunga musa bandeko belé pe bazo sala. C'est vrai, bandeko pote belé bazo lela. Ba méchant bazana musa tozo sala. Ba escroc bazana musa tozo sala. Ba tope ba sala musala ngona boelongo bani bazali pe. To le makosala bola moté puisque vous avez été déçu quelque part. Les orphelinats oyo. Ba sala musalo par passion. Bazali pe belé. Donc voilà un peu na roloba et puis on a profité après travail social et dans sa théologie, dans étudiant en théologie. Mais que ça théologie t'es pas dans la pasteur mais ça va pour compléter musa na zo sala. On musa biso to sala ya accompagnement ya à l'accompagnement des enfants en situation difficile et sengelo za la peine la connaissance profonde de la Bible. Pour ça la musala na bien. Bano tozana bango na orphelinat na biso opesa bango fufu otangisa bango mais ceux qui dose pe ya kibonzambe ezate si dose pe ya connaissance ya balanzambe ezate musana peza malamu te. C'est comme ça que nazo ki inscription nanga nazo étudiant pour le moment en théologie quelque part on a besoin peu la prière na bino bobonde la pona biso nzamba pesa biso makasi totanga ka reza pona ko sunga musana nzambe ekende liboso. Tant nyonso tozana ba microbe tolo ba biloba lo bate mais tolo makambo eza ba fondement biblique. Merci de Calvin. OK papa pèse numéro là. Plus 243 89 377 plus 243 89 377 plus 243 89 64 80 627. Merci. Merci beaucoup mon vieux papa Maximin d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzamba boto paye les soit puis botika toujours connecté bo s'abonner massivement à la chaîne de la Voix Céleste pour partager cette vidéo et que ça la biso bien makasi. Merci na baignon tout basque na biso. Merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na philo moko ya motema Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston na maman Mami Mbunga depuis la Suisse na maman na biso prophétesse Sansi Kimbangu délégué si comment on dit depuis Allemagne. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boy to quoi ce soit bye. Mtakala na yeboyete. Mais c'est là des choses à réclamer. Abi quand même famille à pasteur Mike Kalamba. Ayebipe bateau bazanzinga nzinga mai et nde nazali a. Eza bateau que non on ose l'appel les cam. Ah Max. So bengal vin ata 2 heures. Alvin so si Max ayok. Tozana batu musobo nzamba tsana vike. So kaka ata na matindenge ndini. So mutana bengi nga mweka telefone bukula kansembe. Wana mbala mo na kiti na se. Na loba isusu te. Eza bato to banga na vie. Eza bato to yoka kana vie. Yepa yebi ki na tavana na pasteur Mike. Ayebi bato pasteur Mike atosaka. Bato pasteur Mike mage célébrité na ye. Mage ki Mike Kalamba na ye. Azana bato pe abangaka. Ayiko le kalanzela na bango. Metala. Asalibo. Bato bako benga pasteur Mike. Faut les kalamba réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup Papa Max Menga. C'est la fin de notre émission. Maloba no yasuka concernant ba mamnyo soyo. Na CP na silence à pasteur Mike. Azala a répliqué
avant de kimia lobate Maman Peniel ozali mwasi otobalaki ozali mwasi pasteur Mike Balaki na bolingo na nkolo na sengi yo ope maman amuke o éviter koleka sur na ba réseaux sociaux ou vanda pasteur Mike Kalambai azali tata bana yo oza mutali bosa ko memia ya ko respecter surtout que boza na bana na kati ba vidéo o bana ba okola ba olanda pe yango d'abord eza ko honorer yote eza pe ko honorer ba boti na yote eza pe ko honorer nzinga na yote pour ba problème ezala kaka mais ba ko résoudre yango autrement que spectacle boza ko offrir biso et peut sa malamu te po toza bana nzambe to bana nzambe moi nzambe ayiko koya lelo mais lobi ayiko se relever relèvement de ces personnes nzambe na ko koya lelo kasi soki jeudi na telemi peu importe ce que les gens peuvent dire mais nzambe abeta maboko maman Peniel s'il te plaît stoppez yango surtout que quand na moment oye mokile pe ça a raison te non landa pe parfois ba commentaire misusu bato azoloba na monango eza malamu te ata na kombo ya bana obobota na ndeko na biso Mike Kalambai please maman vanda kimia pe zwa kimia il faut donner du temps au temps Dieu seul sait. Merci beaucoup papa Max Menga, merci d'être venu. Banana on a Orphelinat bazandi na vente aussi ça. Notre bien toko ba musala ya évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Dans un orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Et samedi autre, clôturer mois de la femme. Dans orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Tous les événements, mounene na ba na biso ya orphelinat. Bien que tu l'inga combo anate, mais tout le baron pour na mukilinde mais sana bongo. Clôture mois de la femme, c'est samedi à partir de 12h. Thème na biso ezali to sapolo bio za la bien. To sapolo bio za la bien, ezali thème auto développer na bana. Kopesa bango batolier te biso toza baboti o nzambe apesi bango batosa malako na biso batosa ba conseil na biso po lobi ba kozala bien bavanda kana ba orphelinat pe lelo bakoma bato orphelinat ka moi passage mais ba kozala ka mbulo na cadre d'orphelinat te na binde komo na Kinshasa na âge de 9 ans azala côté ka nguba na Goma lelo koma multimillionnaire na binde komoko azalaka pe chiege azala na balabala mais ano abimi député national abimi pe député provincial rien n'est impossible à notre Dieu donc on fait na partage ton père tozali wana numéro na biso wana sunzamba sungio bosunga musa tozo sala bosunga musa bandeko ebele pe bazo sala c'est vrai bandeko apoto ebele bazo lela ba méchant bazana musa tozo sala ba escroc bazana musa tozo sala bato pe basala musala ngona boelongo bani bazali pe to le makosala bola moté puisque vous avez été déçu quelque part les orphelinats oyo basala musala par passion et bazali pe belé donc voilà un peu na roloba et puis on a profité après travail social et dans ça ce côté dans étudiant en théologie mais que ça théologie t'es pour dans la pasteur mais ça rapport à compléter musa na zo sala on musa biso to sala ya accompagnement ya à l'accompagnement des enfants en situation difficile et sengelo za la peine à connaissance profonde de la Bible pour sala musala na bien bano to zana bango na ba orphelinat la biso opesa bango fufu otangisa bango mais ce qui dose pe ya kibonzambe ezate ce dose pe ya connaissance ba nzambe ezate musana peza malamu te. C'est comme ça que dans une inscription, nous étudiants pour le moment en théologie quelque part. On a besoin de prier en abino. Bon de la pona biso. Nous avons fait ça sur ma casse. Tout le temps, nous avons sunga musana nzambe et que ne liboso. Tant que nous sommes tous dans le micro, tout le biloba le bate, mais tout le macambo est un fondement biblique. Merci de quoi le ok, papa, on numéro là. Plus 243 89 367. Plus 243 89 377 plus 243 89 64 80 627. Merci. Merci beaucoup mon vieux papa Max Menga d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe
lola ezofuta simana on toya kolobaki nzamba boto paye les autres wapi botika toujours connecté bo s'abonner massivement à la chaîne de la Voix Céleste pour partager cette vidéo et que ça la biso bien makasi merci na baignon tout basute na biso merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na philo moko ya motema Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston na maman Mami Mbunga depuis la Suisse na maman na biso prophétesse Sansi Kimbangu délégué si comment on le dit depuis Allemagne. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boy to kwa ce soit bye.